message on a sabino na bo continuer bongo bo liaka batu ba kufara comme sous lobby koko denzo mbopa ko dae lobby mususu pa ko dae donc merci Bandeko Balande ya Bongania Media, merci Nabino Nyonso, très cher internaute. Boza tellement ébélé à Kolanda Bisso, mais ça n'a déjà Kolanda Bisso, mais ça Bisso déjà confiance. Donc être toujours c'était Bongania Media, de y la cabine d'information traité de Kendakati na source pour nous comprendre là tous à la raté. Mutuye moko aleki obandiko loba o yozo kanisa na mutu na yo bandiko tia yango na présence ya bato. Alors on a pesi bandeko nyonso o Kolanda Bisso, bozo mi partout, na pesi bino bambote belé. Mbote na papa Apo Bongania depuis Canada, Mbote Penandeko Stéphane toujours depuis Canada, papa Leki na pesi bino mbote, merci na Dimitri Bongania, les réalisateurs magiques qu'on a pesi, merci. Yonde Moto Messana Kosala que Billy Liez à la bien. Et puis on a remercié encore une fois Bandeko Bozo continuer à s'abonner massivement na chaîne Nabino Bongania Media, vous continuez toujours à s'abonner, vous allez toujours ébélé à s'abonner. Bon alelo na yeli bino lisusu moto yo tozala ki na ye déjà la fois passée. De lobela ki na ye marambotali la team Wata et lelo oyo na yeli bino na ye lisusu poto lobela susu makambo oyo ezali d'actualité na minute oyo na éviter ndeko Dimitri ko fongola biso caméra tomoni ndeko évêque Messavé Ange Noir bon ouais ça va ndeko Yoshi Alala, Yoshi Bangoura, qui mes amis. Centaines de minutes. Ouais, santé Pepele. Il y a la team Wata. La team Wata Pepele, Bazar à sointer, biso toi trop propre. Il y a un délo qui est bon, la team Wata. Biso toi soin ma casse. Bolo barande trop. Bango lo lendo, biso le fundu, tout ça la rabo. Ayaki hein. Ouais, déjà bienvenue au pays na Boss Live, bon retour encore une fois de Miss Nerité Watanabe Boss Live de Torino. Aoutaki Paris, Bruxelles, Tamboula qui suit dans Bobo Bellon, le PDG. C'est eux qui avaient appelé Iba qui est belé. Té. Rien juste pour on a 2 jours kaka. Et puis les familles à la kuna moi m'a posé belé kuna. Moi 2 jours à ça, 2 jours à Paris, Bruxelles et puis à Zasigo à Kinshasa. OK. Voilà. Question d'actualité, bien sûr, les lots, maison mère, n'a dit que vous la maison mère, mais n'a dit le pourquoi tu as allé dans le sujet. Maison mère, tu as perdre ma casse, mon nez, ADT à Kimpo. Vous avez une nouvelle, on a triste nouvelle, on a une la team Wata en général. La team Wata, on a habité. La team Wata en général, la team Wata est dans la branche nango mutupe azana ndenge nini akokir makambo na ye akokir makambo na ye na événement yoki na message yoki mais pour ka sango ya liwa ndenge sango ya liwa parce que là na sango ya liwa te parce que la souci ouais ça la ka souci mutumo boza kinaye mutumo boye bana kinaye azali sous-souté donc c'est un peu ça la kaka passi ça passi au bout ça monte donc moi personnellement tant on a yoga qui sango ya liwa wana ya ADT en Kimpoui et ça qui m'a passé parce que de son vivant azaki vivement au to yebani naye to yebani naye to sola naye mais tant on kufi anga liwa mo passi anga mo passi mon limo ype mo ati balobi liste examen d'état bimi bato bakatanaki bayebanaki entre autres la team Wata bino bakatanaki bozute na etc. Bakomi tina niveau ya kopekisa la team Wata ata na place ya matanga oyo invitation ezala raté bapesaka fongola porte mpona moto nyonso mais bakomi kokanga la team Wata porte. Est-ce que ça mpona suite ya bakambo oyo nayebi te soki babenga yango trouble oyo bosalaka na ebembe ya Modi Production, est-ce que ça mpona yango to ndenge nini? Parlant de Yoshi, il y a là, dans l'ingénieur classé, il y a moins le commandant. Moni lelo, dans le bail le mingi. J'espère qu'il y a une mission dans l'Ibosso dans le Bakamo. Ne ko papi mbo maloba mo liga mo atro. Zoba na zoba soki basangani basa zoba moko. Mutamayele, na mutamayele so basangani basa mayele moko. Omoni siko place buzoba ezebele.
ba sangana ba sala buzoba ndi yango moni emima makambo nyonso. La team Wata tous équipés tellement trop chargés, nous n'avons pas aussi besoin que tout y a la matin même moi avec mes savis Ange Noir, l'homme le plus compliqué du monde comme Héritier Watanabe dans l'aéroport wana mukole bimbi yaki na yaki na zwaki ba image na monaki mukili mo memoni que Ange Noir azalaki na arrivé il y a corps il y a yaki puis c'est tout. Ce qui est important c'est que biso de kei tout le monde a présence dans ils ont déjà présence sur la team Wata oui qui juste pour nous présenter la team Wata. Donc nous n'avons pas besoin aussi que nous ça liste moi ça ça ndeni ya ontobika ke esika bazoba baza ba sangana ba kolisa buzoba na bango na esika batamayeli baza ba kolisa kibomayeli na bango. Ozalaki na arrivé à corps ndingo lobi na aéroport. Oui, tu es en hôpital à 59 il paraît que ozalaki tu avais eu du mal aussi à sala musala na yo. Ah, bon, peut-être Tom Sousa. Selon les informations, oui, il y avait aussi du mal. Il y a du mal les Alaki. Pourquoi? C'est parce que Baby Keno Ange Noir, il défend la team Wata. Ange Noir est présent parce qu'il est la team Wata. Bonjour la famille Wenge Musique Maison Mère, communiqué important pour tous les fans de Maison Mère qui sont interdits de venir pendant les obsèques de ADT à Kimpoi, le musicien Jibem Piana, Héritier Watanabe, Ibrator, Lacoste, Iboalotin, Lobesso, Ferregola, le porte-parole Moussaka, Roger Ngandou, Merveille Rambo, les journalistes Adam Souluzolo, bien. Adam Souluzolo. Papa, t'as un combo là où Adam Souluzolo, Internet, Karine Mokondi, RTGA, Pacho RFI, Internet, Maître Vegeta, du Chungu, Richard, tout ça, bateau, batangi, bakombo, entre autres, donc la team Wata. Donc, avec mes savis Ange Noir, Edia, ils avaient la matanga la bête. Donc, c'est très important, le photo est bango bandeko. Matanga, bisoto yebi, bafongola rapport pour nous tenir. Mais pas comme la niveau au kanye la bino porte. Oya bandeko musuku to tuna bangote poto zana bangote. Le plus bino. Pour nani bino. Pour nani kaka bino. Parce que biso doit battre tembe. Biso doit battre makambo. Makambo il y a un si comme que la team Wata to ba makambo. Ya mabe. Biso to makambo. Wata nde makambo. Bango nyonso ba dimbela. Donc il faut actualité na bango ezala. Te bango ba dimbela. Te bango tuana. Bango tu. Bango ba dimbela. Bango tu. Héritier na na ko dimbela na sima héritier. Innocent peut tout te. Peut-être toi monsieur on comprendre te oyo grandeur o la team Wata ezali. Au moins on a ebisaka. Qu'est-ce que vous avez pensé jusque là? Rien. Yango mona ebisa yo au deuxième photo ça l'émission. Na kati ya bongani ya média au deuxième photo ça l'émission. Yango mona ke biso tona makambo. Kende nanu lugana mutu mo boye na ba orchestre na bango wana bosa na émission apesa makambo. Dinara apesa makambo. Te wane lo te. Dinara we dinara. Na luka yebo na ngona face. Eloko wana pena te na beta na sisi na kangize na la police na benga la police la kangi biso de. Les années na bino Karine Mokonzi abaki soka zui arobeta we. Tenga pena na la kaye na télévision oyo ya na caméra ya Dimitri. Omoni okoli makasi na ebite. Nani wana? Dinara soki dinara. Okoli makasi na ebite orchestre wana maison bongo comme ça on est Juventus et Kitara ba mikolo. Okoli et pas JDT oyemano eloroté. Oumele pas JDT wana na libabe. Yami balé OK son orchestre membre maison mais na ebite boyemba sunini. Héritier tant accueilli ou à comprendre que muto a ko beta ba rumba muto a ko sa musique héritier ake yango mona ve na biso wera comment na ko beta ba DJ na ko linga malili ba moto mo zenga luke te rumba na maison na ezali te ba rumba nyonso o wera beta héritier mais héritier pesa makambo héritier bi ko aneni ni héritier na maison mère o wera sa beta ba banda beta ba rumba oh papa aneni no héritier tant avant hier maison mère ba faire rigoler bazalaka. Tolo bali kambo héritier. Kasi yango nzo na yebisi yo. Ma Chantal héritier azalaki wapi? Ba faire bazalaka. Et puis wera yemo tala ezali so na 9 vocal. Ma Chantal o lingolo ba na ma Chantal 9 vocal. Wana pese exemple. Kasi on zikonga pe na yebiso za na 9 vocal. Ba faire ba yemba ba JDT ba binombe ba Jen ba yemba. Vous comprenez? Yoka kolela ya bana avandi alali pongi. Ba komo yembela e. Vous comprenez? Donc yango d'après yo donc OK tout le monde va départ va faire et tout ça d'après yo rumba nyonso oyo wera yembi entre autres ba téléphone ba nini touche héritier na ebisa yo elo moko na meka mpe ko claircir na bandeko nyonso balanda biso
premier musicien où ayembaka rumba na kati ya Wenge 4x4 Weranson na Nikide. Zwa Nikide o bayembaka na Wenge. Zwa Nikide o Héritier Bongisa. Mais yo kango. Héritier Bongisa. Oh mais yo ka directeur artistique. Ya Weranson igona lela. Et bonga Nikide 60. O ya kala na bayemba ya mabene bisoko zaide. Siko esala ki bino ndenge to songa na actualité. Esala ki bino ndenge nini donc baboya ki batu baboyi na matanga na bango boya to ke pena malembe na ndeko na ngai. Ba biso pena ke non mona matanga na biso koya na yo te. Betu me manga. Esala ki bino ndenge. To ça qui peut trop charger to beta qui na Palme Beach, après Palme Beach Héritier voyage qui a kendaki Belgique pour Azan nommé ambassadeur suprême de la paix. Donc Héritier Watanabe Boss Live, félicitations encore une fois de plus, ambassadeur suprême de la paix pour l'Afrique. Donc si vous avez un représentant le 5 dans le 6 dans le Parlement européen. Qui est baboui Foko. De ça là ni chaud ni froid. Zela personnellement, aux acquis la relation yona na yakim poi. Toi personnellement, tu entretenais quel genre de relation? Tu avais une bonne relation yona yakim poi personnellement. Toi on ba conflit na bindo tsomo mpanzi. Oh ya ba orchestre nini. Personnellement, tu entretenais de très bonnes relations. Personnellement ça fait bout de temps on a yakim poi peut anda resola le souté, banda kokutana te. Donc, na habité mamni, ti pendengo wa kinda ba poto abelaka. Donc ça fait bout de temps. Abelaki. Mais oui, mais mec abelaki. Si ko tonga kufa ki pourquoi okende ko yamba corps na aéroport. Oh, na kenda ki étant que mutu akufi on a yebaki. Akufi, yango moni na kenda ki ko. Alors pourquoi c'est ko lever du corps, enterrement, sortir mais les obligations de non, c'est obligatoire que c'est une obligation, mais quand même par humanisme. Le jour où Ebima qui journée, c'était le vendredi, hein. Ce que j'ai dit, c'est le vendredi, moi, bouillant. Nazagi na jour na yeba souté parce que ngapé na outé ko na koma kin lobby, nazagi na mission de service, ndeka bossa mesana pour sa biso donc ko kingo ko pour sabino wapi quand on a Congo. Papa, Kopumbusango Tobi Maka Yoshi. Fallait faire voyager les musiciens et puis sur les autres temps on peut se hériter. Là comme dans niveau na. Omoni ko tanga makambo wana tetango. Te na fait exemple makambo. Te biso héritier na orchestre sali inane to ko beta Olympia. Na orchestre. Oh papa. Oh ba tembele no bakenda te. Yoshi na biso makambo sola ngo. Ozongeli sutu eloko yango. Eloko sali te ko lobaka te ke to sali yango. Papa ezolo ko lobike non na sali na ina ndako no pesinga fofu na lié. Mais aussi on na lié ki na ngate. La team Wata et voyageur, il est aimant orchestre Mapoto. Tobet Olympia, tobet orchestre voyageur. Le bac est notre to linga qui tobet Olympia. Vous savez combien de jours na poto? Auto ça 10 jours na poto. Oh mais Moussa la biso za la Congo. Moussa la biso na poto te. To ça la na Congo. La team Wata vivra na Congo. Na Congo oui. Oh, tu vivons na poto. Nous ne sommes pas des complexés à ba poto wana. La team Wata qui na poto et sali cop et zongi. Vous avez complexé à poto te. Ok, si vous avez besoin de battre na babosembo. Oh mais bana baza abatanga ah héritier na zakuna atanga kuna. Mais bana misusu baza abatanga ah. Héritier na bana bon. Oh papa. Oh. Héritier na bana bon, na bota bana misusu. Ah ana ketia, ana direla. Azana Brooklyn. Hein? Bala combien? Té papa. Tout sur la marmalati moi tout la team moi ta mais qui la team moi qui la team moi déjà moi on a ebis entangelo bana o baza ba tanga ba vivre OK na bossé nous ne sommes pas des complexés que nous vendre na ba poto soki ya okende sondente est-ce que eloko etindelo bandengo wana refoulement oyo basala ki bino go refouler bino ne tindi que c'est comme si vous s'est révolté beaucoup maintenant vous a complexé na poto te ta refoule les apasi est-ce que heureusement on a document au moni Nelo moko utoloba ane bandeli. Bosaka ba information ya bina la source. Kasi te ayant des sources. Siko kasi monite. Siko Lucas source wana. Yelanga papier document moko mona ke la team wate za refoulé. To sola bien makasi. Qui est aux États-Unis beaucoup contacter point. Ah. Otuninga nga peso réponse. Ye kasi na tuni. Ah bon siko longola na refoulement po yebité. Moni siko ko yebité refoulement beaucoup tite pona nini. Koko refouler za nini. Na yebisa ko liboso la team wata. Donc il y a juste invitation ba musicien ba zo repos par rapport ndenge to raté au bet Olympia
bakende na bango pema na États-Unis beaucoup aux États-Unis basali ba campagne basali ça ba fiche que hérité en concert na États-Unis mundele azalo kola ba compter ya batu mwindo bazala mundele tanga zu document bokende séjour na bino juste vacances beaucoup paiement mais mundele atali ba affiche bimi ke bobeta concert mundele oh mais visa oyo bazwaki eza ya boité mais ba kende ko sala boule au moins te que ça bien te bozonga nanu to vérifier makambu oyo nde yango mundele azongisi orchestre à partir de Belgique to côté États-Unis et non que au refoulement soit réfuté et ça tu comprendre bien biso toke tozi visa ke ba ke séjour moko touristique mais kuna ba binisi ba affiche que héritier abeta concert tena habite ceux qui ozo manyola pena malamu refoulement na te so ko expliquer biso ngo ndenge mais toza kutu wana te na tuni susu mutuna moko ndeko meka mpe ko yanola ngai yango vraiment malamu kima yango te ko dévier yango te yanola ngai vraiment comme il faut. Il paraît bazora ba kombo ba kenda na bandundu ba ko kombo héritier ba kenda na bandundu ko banani biso na bino to landa na ba TV na ba différentes chaînes ya kimpulo auto kufa to kokena bango ba kombo na bango na bandundu ba silisa nde ba silisa ba Verambo ba silisa ba Marie Paul ba mais to yo bango biso na bino te bo orchestre ça la mambo na maison mère yeki puise di maison mère quand Yankee Pouy parle c'est maison mère c'est Wera on voit directement Wera en son c'est Yankee Pouy qui a dit ça. Donc tout comme quand Karine Mokonzi parle, on voit directement héritier. Quand Évêque Messave parle, on voit directement héritier. Non, tout ça na Babylone Misusu, oh il faut. J'espère que dimanche, Ouattazaki na plateau Papi Mboma, il a bien précisé qu'il y a aussi un programme Oyo et Singa Keto Pesa. Net na minute ebisanga. Na bige Ouattalobi na eboité. Bon tout na ndenga tinga mutu na répondre. Mais si go yangi kwa lobi to kozwa toke nango ndenge to silisa tant to silisa ate en général tant to silisa orchestre neza ya kimpuita eza ya Wera il y a des images mon circula Sankara Finga Wera télévision Finga Wera par rapport à cette vidéo là oui bon mon Wera teke muta filmer Sankara a filmé Sankara Finga on a sûr peut-être député papa asa député té tout si non je suis sûr député nana tché député yo vota qui azo postuler bonne chance sur a postuler jamais au sel ko na ko bini bozo maison misena nous président orchestre na yé maison mère et non député et non député futur député honorable Weranson est-ce que pena ko sel ko wana filmer mais image wana au monde ngo de tout le lunette à nyompi otala ke omona ke non ezan katsa lopango Wera omona pena na vitre nde Wera simbi téléphone à filmer otala rat l'intérêt ni wa kozala ke no mais l'intérêt ni on met l'intérêt ni pour makambo ça héritier pas Wera héritier attends Yoshi quand tu parles héritier tu fais comme ça héritier pour non, par rapport à non, par rapport à Wera fait la musique, Héritier aussi fait la musique. Non. Par rapport à Wera Nini, Wera leader orchestre. Papa ya boté wapi. Tout ce qui a rôle makamwana, Wera leader orchestre né, n'est héritier pas un leader patron orchestre na yé. Papa na été. Boto yeba héritier, est-ce que héritier to yeba ki na Kalam? Non. Héritier to yeba ki na. Oh héritier ça la ki musique yango ba yeba ki. To tuna ki na orchestre Kalam. Oh di oh lo basiko papa ya Wera JB. Dis-toi que Nebongo, parce que JB, c'est lui le patron dans 4 Wenge Musique à 4x4 BCBJ. C'est lui le patron JB Piana. Donc il y a Wera. C'est de n'importe quoi. Oh, c'est de n'importe quoi. JB, bon JB. Papa, ouais, abota moi Wera. Félicitations, l'homme de GT Bloc. Ok. Tout comme peut Wera abota moi l'héritier a têtu. N'importe quoi. Makambo. Il a têtu Makambo, il y a ma belle macasse. N'importe quoi. Hein? Tu m'as dit que nous appelons Makambo. Est-ce que c'est bien? Makambo na makamalamu zaka makambo. Na mabe na malamu makambo. Aujourd'hui ba générique est bimi. Tout le monde générique, il y a Robino, il y a Fabregas, tout le monde va générique et tout ça par-ci par tout le monde va générique et Bandegron sur bimi. Analyse mieux ça comme étant premièrement chroniqueur. Nabilo onyo so bimi félicitations à Innocent Baloume parce que lelo ezo beta. Félicitations Innocent Baloume. Non, je parle de générique. Oh mais musique bima, ba musique bimi Innocent Baloume coup de chapeau. L'homme de lelo
lelo ezo beta donc na biso partout au Kende buka lelo lamba lelo na monio lelo OK ça va nazongi siko par rapport à Tangi hein générique ya Robino Fabregas Ferrego la chair de poule aux yeux sous école contrôle il a fallu pour pas the king malheureusement toi en vacances école et bimi bana classe ba yate bana ba yate école vacances au moins mutu so mambo comme lego na mutu comme kiol ma kizengi oye ba soutenir ça na vacances bo tchel biso école et simbité mais non qui te dit que école na une question première classe bana wa tangate vacances toujours na pas vacances et raté kita mata ya nani Robino hein Robino félicitations Robino ça va Robino pour moi je dis félicitations générique pour sentir pena il danse wana abina il peka wana il peka pena to Robino wapi ça va félicitations Robino bando banda musala kitoko sali yango félicitations na clip wana malgré comme il na copie trop bino tout olomide ouais ola mide copie wana ba clip il faut bonsa moi musala kitoko nani sotangi Fabregas na évité ce qui théâtre de chez nous Mangobo na évité voilà qui Mangobo à passant est raté mais Robi comment dire Simbi na nyonso tanywana lipeka zela c'est quoi au moins nous devons défendre ba générique ba ninga ya bino za non ngana za ngana za chroniqueur yango tona sebika générique lokola yo oza déjà na caché moko bozo banga na ko reconnaître bakamba malala est-ce que oyebi générique na titre no kani et ben ko tenga ah s'il te plaît mais moi dis ko oyebi ça po ani dance mo ça na kati wana za on a na relation na ye moko animateur wana za kati dance wana nde sala siko parce qu'on est na ba générique nyonso ebimiana yeza dance no obi oh mususu zaza ne bete manono wapi c'est là ebete manono wapi nani na tuna batu surtout na otam c'est pas na micro ebete ma générique wana te s'il te plaît ba yeba mo zaza tobina zaza na biso bino kala la team wate bobina na répétition tobina na répétition tobina na ba concert na biso na team siko na ebisa yo clip yanani oyo tangi yanani Robino félicitations générique ça va na moi kita rebeti wana masananga mobe bolondo apesi mbote osanti pena musique na clip bato abina ozwi na ndenga kilelo générique à 9 minutes si la kala na bisayo si la kala ça c'est quand même nan otala na minute 6 minutes 30 secondes 6 minutes ngaka sekolo 4 minutes te sikoyo yango sikoyo to réduire lisusu sikoyo na ndenga lelo yo ye qui UPN au raté aux ongaboué au moins du décollage validé arrêté générique arrêté générique nebisao kioluka badaju kioluka tala kende na net pour tala nombre de curiosité ne pesa ba vie wana même oh vie a problème te vie au vendre tes là ça n'a fait comprendre bien le mot au moins so ba vie ezebele et ningo l'accepter que eloko za malamu to vandi bo mutu ça dans Robina dans Sino Robina na qualité clip wana le roi loi anga tuni dans Sino Robina wana dans Sino Robina qu'est-ce que tu n'as dans Sino Robina dans Sino hein est-ce que ça qui hérité mutu to sala yo ba o to sala calme dans Sino Robina yo mutu na dans Robina dans Sino autant clip mo bien oh au monde dans Sino mo côté na bisayo par biso pe to rabata tembe na bisayo na tali clip wana omonio bande ko banda biso émission zoya na ko bimisa image oyo zobina dans sa fali na si même na ti moto zolongo ngai nga ta ya tika to yeba tika tika ma mère a coupé tika na yo ya ba okata na bango ngote beti tala omoni nga nego kalobaka j'ai même ma mère a coupé eza na danse na bina na te beti mikolo na abina danse mi bali tika to yeba ni mikolo na abina de danse to yeba ni ya kasi na biso mikolo na abina danse mi bali na abina danse oyo ngana bi danse ba bina ngobwi buka lipeka na Robina wa bina lipeka na danse innocent te buka lelo lamba yangonde kangi mikolo elo musu ezate elo mususu ezate na ko bimisa ba image na yo bimisa o bina danse ya bimisa ba image wana na banzembo afali o ekoto na motema na misu na ngamo ko déjà oyemba déjà nze on a ta ngende boyemba to tikolo ba mambalo kutako
Très cher, j'ai dit un grand merci à Dimitri Bongania, pourquoi pas à toi, avec mes savis Ange Noir, mais coûte qu'écoute, nous image voilà. Je salue en passant DJ Djibril José. Hein? DJ Djibril José, n'est-ce pas, c'est qui Togo le Pacifique. Ok. À vous sentir que moi, cadre, moi, qui Togo, on a place pour ça, hôtel Pacifique, restaurant bien, chambre à bien, donc on sera qui Togo. DJ Djibril Azarana pour la musique à bien, et puis 4 mois bien, tu as côté là, match, donc à Ming, tu vois, la Ligue des Champions et pendant. L'espace pacifique à tous à la million et si tu as un Dorcas Adou et si tu as un le tout dernier Moutambongo Sami Cheng il y a vu Sami Cheng Nabi Loulou ah si beaucoup d'ana Sami Cheng Nabi Loulou Maître Loulou Douli Muntu yes go en vacances na ndenga mwanda au senti pena vacances mutazongi na village natal na les arandé Maître Loulou Douli Muntu ba bon séjour na katsa mwanda. Le tout dernier Moutambongo, Sami Cheng, et le tout nouveau Moutambongo, Eli Bilenga. Alors pour conclure, la team Wata, comme bien même que vous êtes des rancuniers, pour le cannabis rancune partout, n'habitez bon pensez à quoi postuler. Héritier Watana Basara la musique apolitique. Si vous avez une relation avec la politique, donc d'autres ont postulé, le président Daniel Mazaro, Gombe na Gombe. On a si un cadre, un cadre dans la team. On a postulé. Sylvain BH, le patron lui-même, secrétaire général Charlie Rubenga, on a postulé. Mais il s'est Ange Noir, juste un message dans l'internet mais ça va mon message surtout par rapport à Combo et à ma présence dans le matin à Kimpoï, n'a que touché bino malgré au maillot bezate, juste un message et pourquoi pas aussi qu'on peut ça programme à la team Wata la team Wata déjà hérité Watana le 5 le 5 et le 6 septembre dans la Belgique, on a pour défendre nomination au Yazali en tant qu'ambassadeur cyprien de la paix. Alors, nous avons un Parlement européen. Pour Bango, Bango défendre Bangoté. Parce que héritier a défendre le 5 et le 6 dans le Parlement européen. Au Yazali, on a 4 appréciés. On a habité bateau Banoma Bango. Mais yo lobby bien pour les bateaux Banoma Bango, ambassadeur Namboko Banoma Bango, Ebele. Où est l'ambassadeur de la paix? Non, a défendre Bangoté. Tu me souviens que tu as nommé défendre le 5 et le 6 dans le Parlement européen, à Bruxelles. Au monde, les députés, les ministres, les sanitaires, les soins de héritier Azalana à défendre la nomination. Et puis le 11, tu as limité. Tu as limité dans 7e mairie, on a le 11. Tu as limité. Tu as bête collègue Bango. Le 11, tu as limité 7e mairie. À partir de 19h, tu as banni à DDD. Boyana Boka Barumba qui tourne là-bas, DDD, Boyoka, j'aime mon mari, Boyoka, tout en noir, Boyoka, Marlène des rêves, Boyoka, Nsembo Kitoko. Et puis, mardi, mercredi, tout ça déjà dans la répétition. Et puis, message, il y a Marambouya et Bembewana. Et Naïvisa, exact. Tant mon saison on va comme un niveau à copie mais la bino présence dans mariage et dans mariage coûte attends mboka pour salate mariage non ça fait malonga kuna toya tokenda ba fête ba mettre quasi tokenda ba fête ba tête na le moyen ya maman Rachel Fouta tanga fête invitation hier à Paris tata et il invitation depuis Kinshasa si Paris à Kyobala donc tout ça ba biso ba fête ça bon de toya Toyota qui fait il y a Général Jacka na kati ya banini na kati ya cité du fleuve wana fait ces arrêts qui bien message par rapport il y a les baboya qui boya na ba message on a sabino na bon continuer bongo bon liya rabatu batu ba kufa rapo bo bengisa rabatu to boya te boyo sali et puis biso beto kufa te kuna ndeto balisa
to botisa to fêter l'anniversaire to kufisa te beaucoup fait là déjà les gars comment ne to kufela na ekoki na biso to kolia batu te kuna na bisa yo ah bébé merci pour na bozo bercy to kolia te to lina biso to zo bercy te na na mukanda na ete na na demande na ete pour na quatre orchestre na biso la team wata na na ngote fait azara musicien faire oui que bercy az animateur à faire donc il plus so ngo basili sango akende na orchestre na bango onini sona loba nini na loba eloko teka nde papa chéra loba na loba te po eza na importance te mutabato ça kufi na soki a carbone to éviter donc tika mulimo ne pe mala kimia ya kufi biso to tika li to musu lobi pe ngape na dae to musu lobi koko denzo mbopa ko dae lobi musu pa ko dae donc ah, ça la théâtre. Ah, ok. Donc, pour clore, tu vidéo un peu ça. Et on a tourné qui a fait un message, quelques salutations. Ah, Mabanga. Ah, Mabanga, bon, si on a fait si, Libanga Liboso. Dorcas. Dorcas, hier à Clotilde. Libanga Liboso. Yamado. Sami Cheng, le tout nouveau et le tout dernier Moutambongo. Sami Cheng, seule personne. Na Eli Bilenga, le tout nouveau Moutambongo. On a abordé le tout dernier Moutambongo, on a le tout nouveau Moutambongo. Le tout milieu. Hein? Te bamba zate. Na pesi bombo te sur na nenga ba poto wana na moni Jondel Ndombasi, la maman de Marcia et pourquoi pas na Igete Kayembele, vrai. Na les caméramans les plus géants du Tchatcho, Jean-Pierre Yoka. Na pesi mbote na Dorcas Adou. Na pesi mbote na Keren Mbimbu, l'impératrice depuis Afrique d'ici. Na pesi mbote na bato ba mo belé. Momo na siko bato na boira na bato ba solo la nanga direct. Na moni bongo Johnny Auguste passeport rouge depuis Hollande. Il y a Christian Chabani Nzamba Troyes. Voilà. Il y a pardon, so na boaki to mona tango te na boaki te bata papier na yi bango te na boaki bongo Thaïs Nouni pourquoi pas na Cédric et Sami gros bébé depuis Luanda hein Cédric et Sami gros bébé depuis Luanda et à Grace Look malgré oko ça kosanga trop merci na Yoshi Bangoura Yalala na boaki pe champion apesi champion te Grambote apesi maman Rachel mbote sika za na palais wana emer olamba pondu na yo dame pondu wana kami te na pesi mbote na maman botanga maman bienvenue le coup la main il y a ma petite sœur Élisée Betika la plus belle patron à Beni Matembe à batunyo so o balinganga mais pas so penate en peno bois siko bato pe balinganga te bongo de ba pembe pardon na pesi encore une fois mbote na Dimitri Bonganya aza bongo sima bilini apesi mbote na ndeko na biso lumière apesi mbote na batu nyonso ya espace oyo na DJ Djibril José et les gérants et ça allait vraiment bien. Merci avec mes services encore une fois hein, de répondre positivement à l'invitation à Bisso. En tout cas, Bongania Media, la porte de Bongania Media est grandement ouverte pour l'intervention et l'analyse aussi pourquoi pas. Je dis un grand merci à papa Apo Bongania depuis Canada. Je dis aussi un grand merci à papa Stéphane, papa Leki, pourquoi pas Crispin Bailenge. Hein, je vous salue aussi depuis Canada. After Planète Mars, je dis bien After Planète Mars, atterrissage à Paris, Junior Manitou, Monsieur Koulji, moi na poto à Tongo. Donc depuis Paris, en tout cas, bah, salutations. Pourquoi pas la grande famille Manitou. Je vois Ig Manitou, Barclay, hein, Joe Manitou depuis Luanda, Karine Kinyemba depuis Allemagne, Hervé Kinyemba depuis France toujours. Je dis aussi, je salue en passant aussi Lumière, hein, mon confrère que je salue en passant. Pourquoi pas les caméramans géants, hein, je te salue aussi. Je dis un grand merci à DJ Djibril José. Merci à Dimitri Bongania. Quant à moi, Yoshi Bangoula, le numéro est affiché pour vos suggestions, pour vos remarques. Toujours en abino matema beaucoup à Kofongwama. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Dimitri Bongania Media. Ciao, à la prochaine.